Bonjour à vous chers internautes, merci beaucoup d'être branchés sur la meilleure chaîne du moment, www.congofrance.com, avec le grand boss Monsieur Josué Didi Dipumba. Sarah Mazani Azoginatere. Sarah Mazani azongeli boulot, Sarah Mazani akina kope mama muke mazongi sikoyo na bitumba nae tolonga kaka. Donc voilà, nakina ka moi congé, moi détente et tout pour banana musane na ça bino toujours na joie congé. Moi congé na moi une semaine et c'est lenga moi bien à redécouvrir pe Soudaf na monde ne ba congolais ba vivre kuna na étranger ba vivre kuna bon mon arrêt émission mo bon lancer kamité toujours kala ba cadre ka ba émission na sociale. Dans le belé ming ba étranger ne ba vivre en Afrique du Sud vina ba onde ba menaka difficulté ni ba kuta nango travail musala kuna pour les étrangers ça facile tout ça difficile bon mon kaka na Yannick Wenge to lobela ki makamona nyonso. Donc voilà, merci na bino nyonso bo soutenir na Sarah Mazani na chaîne na truc ba peine bino ebelé ba encouragement nesi era ramsa ça benga nga trop pour tout na maman na sepel makasi ça le paie moi bien. Moi que je congé au travail peu trop je paiement wandambo moi mininze ba mutema tous pepe la mbetolo na kata Kinshasa na minute oyo. Bonjour à toi maman et bonne arrivée na yo. Ces jours il est gara malam na papa nengeka to misana na pisu so mbote na na grand manager na biso junior Bookson Bukasa na Kinshasa na minute oyo ye pa eko paiement wandambo na Kinshasa malgré que bino bozo banga banga okita me ba oyo bazala ya ba yebi ke mboka na ba bazala na Kinshasa. Donc voilà to mana musala na cadre de culture na biso congolaise bien sûr. On va parler de la musique congolaise. Je reçois pour vous pour la toute première fois na Congo France Arnold Baseli. Bino boye bara jeune o azoni sa maison mère Mikolo. Pour benga nga to botungi na yambe na mission to lobela sur plusieurs points mais dans l'ingani ayi mande belé pour la découvrir à cause ça biso ta ka likola podium il faut boyepe sèche ba bi donc sèche de abeta ngo penda ndinga bien. Bonjour Arnold Boni. Ouais, bonjour Sarah Ramazani, donc vrai chéri du monde. Donc yo nde ça va ndo kangi masolo donc na ba tout bola nanga donc ba mbote na mino quoi. Ouais. Arnold ne makambu mikolo babi yo oyende ko cha mulunge na maison mère oyeko benga na ba ancien nyonso bazaki zalaki oyeko benga na ba ancien nyonso ya maison mère yo oyeko cha mulunge osakana te Arnold. Et ça problème ni kisino eza makasi ya. Bon, omoni vraiment eloro yo ba tout balobango ngana yaka vraiment ko cha ba mulungete ngana yako salara boulot na ngai mais na boulot angonde salara toujours ton équipe nationale pour wenge équipe nationale tango déjà ba batala ming ba ni bolas ba batala ba joko belé mais ba biso to la eloko ba mombele ndombe donc to na biso to yé déjà to sentir que mon pension est faible trop donc fona sala wana yango monaki ba tout ba kimangi na bango ça nango pour na soki yo lobate qui me ni chant na yo le ki makasi degré na boulot ça élevé ba notre travail li souté ton bon ezali question travail te bazaki au travail mais balobara soki champion morazali et ça pena champion morazana c'est à préparer déjà donc mototo za titre te ngomoni biso tanto yaki déjà tant na pesi maman na yebo na maman na boyi na sala ngamba lilita ya moboleke sala bolingo etamwisinga motepo na yo comprends na ki ba ligne wana vete la bi pecho yo azu ndenge nini na susuba Luandozie podikarani koletembema Eribo kanga komisinga kilalo una bolinga ye Olobakina ngayo kilanga yakosanga Nakanga se motema domingeni ankoya Yawero sone Elive podie ye Landi futila leka bakalaga donc on a yaki wana donc ba chanter toi ba voix miké et ça est sous na effet donc bloc héritier donc absence héritier coûte na maison maison kana souté ah bon moninga vraiment on a ka wenge na ebe vraiment ba chanter rebelete on a ebe ka Igo de la forêt on a yé a personne ma comme na ebité soki na ebité bon on a yika na embagi na ngaka na wera lobi bon sala ba voka la ba betu mususu ponga vraiment ezaki ma passe ya koyeba ba komba ba mise mususu donc on a utaki vraiment parler ton aye non on a utaki musique moko boye ou ba binga ngo ba lobaka ba binga ngo musique de recherche ngana utaki na ba
bandeko botala mazela lineti leki ya sharufa mazere aleka mibali mitema mikobetara mwana ya mama ite mazere donc on a yaki wana na ressentir que ba mise tu ba voix mikie et ça qui m'a passé j'ai longtemps de la forêt lobby na cosite za vérité la ligne zamba za monene nzazi wala za molaya bote za molili bale sa mosino e jine mungara kasi loko mo kote koki kokabalanga na yo ya wala sane nanga ekula bina tome sana gana wabino makasi ya jeune moussaïli. Donc on sentit que beaucoup félicitations en tout cas c'est la première fois que je suis yemba na yebi que bato ba soutenir ba jeune era Ramsès yo ebi musique makasi Arnold Baseleye yo na yebi era Ramsès na poto meye pena makasi na soutenir ba jeune. Ouais si talaka yo mo solobi bozo on na mabete donc bozo mabete donc émission oyo moi si bon moniti toujours ça na pour yim ça gaz na pour zali génération par génération. Yo pour ko bengana bat na maison. Ngai sikoyo ngai sikoyo na bike balba olanda ngai ngana ete na ndi chéri nangala linga kayo ngana ebongote pour chanter bela ko yamba bako bongote ngama so na oyemba o sentir que donc ina nazo bimisa yango c'est normal bato ba voix mike fo ba kimana bango ça na gravité double revolver bitumba na bino na yo na ye na podium somme yo na miel de son et comme système a la micro yo na café room système a la micro do bazo bangela o makasi encore yo pe mupandika ya les rois de la forêt babi comme chouchou de la il y a les rois de la forêt et ça vraiment bon te biso wenge maison mère et ça mingi bolingo na yaka na kutaka bango na kuta ba miel de son double revolver ba mbanga pe bien na kuta ba café room hydraulique sora chebo e mukele kindaka donc ngala bango to ko sona ati ngala moto sona te et ça ka ke o mouvement au bon eza wenge mais mambona na tikala mona te ke de son to sona na e to room na tikala mona te ma micro na mona te hein bon jamais na tikala jamais mais moi ben ça va bien ma guerre d'esprit d'après et pesa sous batusu makasi ya travailler au boss te si biso ko guerre d'esprit na biso ça un peu travail ça moni biso ça travail pour ba templar masama na samasaki la bala na Paris bango ba ba sangai mingi faut ça na idéologie ba papier le pacifique il y a l'année de la forêt il y a l'année de la forêt donc je sais quand c'est ba ngai mingi et ça na ko travail soki et ça na ba fanatique ne ba ngantsa bon mais ça moi orchestre on a wenge le but que faut ça voyer tout faut ça impoli faut ça tétité tout ça tétia ne ba ba bisoni osala musique wa sonné sokoye la présence c'était okokotate sokoye la présence c'était okokotate donc il sera faut y a nioso une corps une âme une esprit donc nioso tout nioso tout faut ça nango OK nango papa Arnold Siko OK écoute la peine ba artiste belé ba outil payé et pas Ferrigo là le padre tobi que Ferrigo la pas ba bon chanteur beaucoup kutani pe kuna bo suka skonde bon omoni nga vraiment ba misem sonaro na ki ka ko découvrir bango na orchestre kutana de Gaulle oui na kutana ki na ba musicien belé ba singa ba pas collègue na biso be bango te bon misu to yebani desi de Gaulle to yebani ndongo tangi to yebani na yo ma sebele mais musique yo ba wana mangala na no yo kango formate ngama na yo ka ba bongo point po beba na masaya binenga na zalaki mwasi kitoko sentence te se foyara bando kana sentence ngala ya na sikala kaka poso papa donc on a une musique ba fait beaucoup parce que on a yé ba sanga ba chanter nga bangati na te so moninga na banana ina te na bangati nga mana na linga ne ba bosser ba ya mais ba oyo ba yé to ki bango et ça na ma bete
ezaka tosala mosala série mpo ozalaki pas faire ego là bango nde bazali na plaire yo badoti au moins na nsima parce que bokutani so na bitumba awa donc babe ozolia bango dali ya kosakana te omoni nga vraiment histoire na nga bato bacomprenaka te ngai nauta na ba so nabi kouta na baorchestre wana ezali bon nga naleka na ngai kaka naleka me na se sentaka niveau ya travail onga naza nango nakozalaka epa bachanteur mo boye te donc naleka wana vraiment donc nga nalekaka wana kaka ya ndenge ke nakotisa na lopoko ngo natali nanga nape bato mbote nakei mais musicien vraiment te nga na misa le roi de la forêt donc nayebi ke mamona oloba bafani bongende bazolanda bacomprendre yango andiraki ya mikili bagarçon diams bazocomprendre mambo na oloba baemani mwanza donc badona monika mère nanga dona Monique na Luanda balobi mama social mambo mwana na yo Eric Bamba la Suisse azo sala wa ya des gars donc papa Anthony donc yo lobelesa te donc nga vraiment mingi nde chant siko dans sengo longola te lo mo faire rigola ya bien oyebi okolongola biso moi quelques minutes bon babi oza makasi kote wana ya longola bachant bato longolela biso pe moko ya faire yango ya nini yango kama kolanda not basele sika nyonso koleka libere motema na nga nasakala lokola baninga ngai nasali nano mwana yawara nsole ereye donc eza babiloko mo boya le roi de la forêt donc tant on sala ngo bomona nga la kaso na obete lo mutu na obete on a bandenge mo boy donc na ko salela bango ba publicité donc on a yembe ça les rois de la forêt donc oya ba misem susu fona yoka po na yoki kaka nzembu ya mama ngoyo mona ya ngoyo lokwa le roi de la forêt so fulo lelo po ko masu teti yo pe lo ngo comme superstar ko mo régner sous le roi de la forêt ah ozon nimé bien mais tant ko masu super méga star ko mo wangane sous le roi de la forêt c'est omoni ko wanga na ko tuté ko wanga na ko tuté omoni to sala ndé berrer to sala berrer ngai pe na bandai ko tala big boss na musika siko na no moni mais tant na ofanda pe mene na on sentir que asano papa que Nathalie que Ajnaye Nathalie ma mususu moni kolonga na orchestre ça nango mabete mais ko fingande ezalaka mabe omoni ko fingande ezalaka mabe ngana yete na wenge pona longwa so ndeni ngana ene na wenge pona yemba na zala na idole na ngana mutu na reva donc na yete ke pona longwa na finga yo finga le roi de la forêt na mbogo tambola so tambola no ba beto te mais aux asco mal à l'aise yango moni ba chanteur mususu ba petit chanteur mususu wa ba voix ya ba voix ba kati ba voix de tête ba voix ba get kabengeli ba boya ka ba sito fa 4 Sophie Muzombo ba boya ba Vanessa ba sele ba boya ka donc ba Jean Paul Elès Jodabi a toujours ba boya ka donc ngana ko finga le roi de la forêt ouais donc ngana ko finga jamais le roi de la forêt par rapport à la musique te par rapport non il y a âge par rapport il y a tembela sali na musique bon par rapport na mambo belé ngala ro vanda na comprendre moni éducation ou ta vraiment na parler siko uti moni éducation ou ta na parler siko uti na vandara mingi baloba na batevo ngai na solo na vention bosola na veni bosola mamona te faire l'accès noka ki bonté amema bino partout asala bino boko malelo ndet babiso pe lelo boye eza ba grâce tam susu tout ça tam susu na tout ça no tam susu émission par rapport tam susu ya valeur o yaza valeur ya yi nde yango boye mbelinga siko yona héritier watala be o elani po babi ba okanilo point tu yo ngakutu ba mambo yo na yoka ke kaka mais po na ema beto ndeni nga ma frère soldat na ba misem so tengena nga na ibi nga bango te et ça ka ke na maison mère tam so zo pozo longo la biloko na maison mère te eza route question ya bongo te nga mta ko kanela nga te nga na mona le roi de la forêt et ça ka ke nga na fanda ina nga na zaki na nga na ngola na ina kuti bala gitambo ba matini nga ba banderole ba nid ba tout ça na sens wana mais na niveau ya mamba ko banga ngai na banga te po ntara nga na ali na ko banga jamais pe nga elo pe sanga pasi po anini e pe sanga bat muso pasi po na royandeti na yendeti Kileni pourquoi tourner l'ensemble non plus échangerait na bengo nani papito nyamse na bengo
pour la bera déjà bébé chéra mon baby lo ma chérie ma siko nena beta ka babloko oselo neti ya mutu mais au beta on a bandenge kisi ba touche no siko yango créer ka ah yene na sa vocal wana ko leka ngai ne créer maman créer wana na lobi no te ko koto la maison mais ko bouleverser mais belé ko koto la maison mais ba sa ba rankin série wana kutu maman ko te dimina ke oyo ezong sango so ba rankin ba ndeba podium mo na plaki ba mise ba bunda mais bo bunda lo ina lo te bien na ngonde bo bunda makofi te bo bunda na ma micro bo bunda na ba énergie na bino bo bimisa na ba ebele bo bakisa. Ouais, et ça nango bagarre te so ndeni et ça nango maison mais un centre de formation. Ça dit que mission tout ou ta na maison mais le beau sans esprit au tinet na maison mais aucun autre salir orchestre ndam sous na tam sous on équipe nationale mais au lo bosser ku tunde na longo mambo ba canton mondial na que tam sous Real de Madrid siko ozongi no tam sous Real de Bandal omoni ya on tam sous ba ba valeur te on a la grosse abo pesa ngatam sous car mais si on a beta ngatam sous na Real de Madrid et na Real de Bandal obi que ça on a fait. Mais si on est carrément il y a danger. Mais au bêta en réel. Real de Madrid, c'est quoi? Tout Barcelone. Au moins, que ça merci beaucoup Arnold. Arnold, c'est quoi 7 jours de la semaine? Bozuto, tu as vocal? Ouais, 7 jours de la semaine, on a yaki, on a déjà. Donc, il va en tout ceci là qui. Donc on a quand la série a tournage côté ba clip mais bon on a côté un clip moro ya Diemba mais clip on a ébimité ba mi qui déjà ba zana moi avantage ma mebele ba tala ngo déjà mais mingi sara ke bo pesa nga chance ba balinga les rois de la forêt so ba bi ke na lobi mabe bolimbi sangai mais yo ebikaka musique Sarah Mazena Sarah Momimo boy soza malili trop faluka lobiso trop ya ngomoni so ngoko c'est la faute ya ngona on a morom de lo et ça ngoma bete biso ninga po yo vraiment au salara donc sans parti pris donc yo salara boulot na yo au salara vraiment boulot na donc ba question na onde lobisaka biso mais nenga mabete o eza wenge saka faut sala ne ba mission boy oui, ça me mission boya momi mais ya bibali siko donc ce que sali ba aventure awa donc m'a plein. Non voilà babi c'est un peu single. Bino boa ma sika na bi ke sika ba depuis que ba ma sika. Est-ce que bino boa ma ini? Bon, sika la musique et c'est là en ngote. Mon compte sika les rois de la forêt. Batutu bazalaka o ba koma le local ba baliki na mo pe bisote. Et ça ka ko ya liboso na orchestre. Baleki na ngo bisote na kala na sika kutu nga uno muna baleki biso kuna rien ponga elo wana kala na Michael Jackson siko ba tiki ba le roi de faire passer une opportunité il y a ça ouais bakalate donc mais disque vena nous ça ataku tonto za mitema mabe disque so ba la porte ba pressa yo kabi sana ba imene zenga loketulu senga mambu donc et ça on a succès sikoyo ba diembe sali ba charge ali atayo moko mais boyo kabiso kaka to kabiso nga mona lo bango zate donc esenga mingi mo le roi de la forêt confirmé po yemda lo bango déjà mais boyi ba keso bazi bozabe ba olingola ngana pesa na yo talala komi kolele talala komi lokola mpaka jamais la koki kolia mokuwa satima bolingo balinga kayo toujours est-ce que balinga kayo te so balinga kote na palais olobika te est-ce que balinga kayo te est-ce que balinga ka chéri balinga ka yaya balinga na kotuna baoyo babanda bolingo bayebi sangai pa balingo na makilo fosala nini ata kutu pasteur ate yakana moi na soirée pe alovaka pourquoi ngabela love bolingo na ngai ezonga sika bolingo la ngana besa maino moko talana komi kolele on a sikoyo boyo kango sona biloko goya wana parmi biloko bombe biso ya kitoko pour prouver biso pe que aux artistes ouais t'es ko prouver te mta pouvoir minga les rois de la forêt vieux wana te la vieux wana rosa nous a rien
azio mafolio ngala na mona ngolo kwa solo donc ngala ewenge na ewenge momo na ba vocal mususu tam mususu mona est-ce que vocal on sala mais les rôles de fera binga yango to binga ka formateur bo comprendre ba sans sonati que moni yo bando sala physique boy bando sala boy moni yo bando sala boy si ngata na yo sala ngona momo na biloko tout facile atako na lengu bana goya na ngape vocal mutu bisino pe béton na lia ngote mais na mina ko lia pe nguba mais na ye peta mususu na ye nani bendanga alisi baba nani bendanga mokonzale kazadi mbolingo ezalaki sukali lelo ekomi arme nakoma bela salvador maria keleinga koperfi kajo kobi oyo kinga mawate on comprend donc au sens que bablo mususu obeta yango sange kutu donc la grâce na to benga ma vrai formateur peut-être bosso confirmé qui formateur cette opportunité au voyage que vous avez matadi si toti matadi to mbanza Congo na eli susu donc yé mon sol bi petit na ngana osala yo ko ma grand parce que Arnold zala sincère to comme chuter na émission na biso zala sincère hein Kocha qui ngai na onte qui Arnold Bassé l'été ça sincère parmi l'album Oebimi na marché Tolongoli le roi de la forêt pour ce tiers na au Lobara le roi de la forêt Tolongoli le roi de la forêt parmi ma génération il y a 5e génération Babimi album nini oyo omoni au thème sous présent azo bosser quand même azo forcer pour l'orchestre na équilibre na oya bakolo monaro tango ya kolobaro eloko oyo wana ina yoka yango wana mangi na yoka yango donc wana mana yoka yango velanga di cap ça va wana l'album international pa prend zigida ça va donc ba yoki oyo kotinga na yoki suna na nzembo ya kata zigida kaka frère nangana ni Moïse Mbi wana album wana Nabi Molongi album wana eza mystique fona anga ya nazoko mikolo ya Molongi eza danger de ça ba boyo ngo ba yembi gegi na kati yo sepe na makasi ting ça moni ndeki to ça na mukili boy moni mingi nde ba mo kabola ka mukilango moni mingi nde ba mo kabola mikilango na mani tu la parler pe ba kopa c'est normal pe no da sepe na ouais te ngapa na sepe na ngaki gege ona na ebi ngote ngana lo bane disque na pona sona la muki mana tongo na yo kakango ya makasi donc na ko yo kango donc ye ça va mais ba disque tout ce qu'on a yoki et ça mingi nde ba na peut ça ba disque sika pona zo na ka ba monotonie ba disque belé monotonie on a un beji monotonie. Bon. Bimi. Qu'est-ce que j'avais dit à faire rigoler Bimi? Fali Poupa, Maestro Fabricas Villanova, Kabose Boulembi, Yakolembo la paix. Ils sont sur le marché. Oui. Nagolembo la. Plan B. Il y a Ibrator, il chef d'orchestre, il y a Maestro. Il n'y a pas mis ici plan B. Bon, au moni, aux émissions. Bon, ngafma, tout le monde y a rotala. Il y a rotala, mais n'a pas que bamba ça me sous. Peut-être babeti na mango bien. Mais dans une état vraiment ya royo kangote. Je m'attends royo kangote. O ngana tangisa par rapport ya o na tangi mais ndo singa pe plan B à Ibrator. Ouais, aimba déjà bien. Mais OK album. Mais dans une m'attends ya royo ka vraiment album. T'es pas besoin zaki vraiment arte. Mais n'a pas que ça bosser déjà. Ça bosser mais nana parce que ba disque vraiment oyo e bimi vraiment e bimi. O ma que so e bimi to kaka mais rien. Donc imeni. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à Jires Mabia, là, un vrai londonien. Ça fait plaisir encore à mon vieux Foster Kababaré, Arnold Bassé. Nous sommes tangana et là soutenir artiste. Comprendre? Vina Foster Kababaré, Era Ramsès Cap, Skabassé le Mokonza euro, Nakatia Paré, Era Ramsès, Yende Makam. Era Ramsès. Ah, mais razo tungi sanga yo wa ngaye. Na côté yé pene nga yoki ko yemba bo déjà na bika obenga nga bana, ça va c'est un bon chanteur. Je suis atteint numéro nanga dera yango numéro nanga 089 63 00 187. Alors plus 243 89
63 00 187. On a vraiment naoloba mingi te donc nabi na soki émission au souk ça préparer la nzembo au souk c'est la émission au bene olali ça va te vendre si va te bien na kiti bazo yo ka pena préparer déjà pour tout kene na ko clôturer pour émission et que na mbangu mais au sutuka bobeti 30 minutes na kosi Serge donc voilà na souk ça kana nini oyo 7 jours de la semaine sur le marché Arnold Basseleye yo beau soutenir yé. C'est un jeune qui est venu, oui, Tolbara le roi de la forêt, Azo Bimisae, mais to boy ndega qui te tine za la race comme superstar, au moment où on est sous le roi de la forêt, on est to boy à la maison mère. Mais bon courage à toi, Naïbi, que ça va aller, Suzana et Loubam, sur ceux qui sont. Ouais, Sarah Mazani. Donc, ba fan à la maison mère, au bazalarana, au bazar, soit non, soit oui. Bon, ma casque côté, voilà. Bon, bah fan, il y a maison mère. Bino de bossala biso ba esprit tout mon mobile façon de parler façon de chanter tout ça en mingi pana bino donc bon peut ça ka chance na bi ke ba fait nga ba templar masamba bazolanda ngai donc ndeko ya sama sakila ve merci na ba koli. Et ça l'a bien déjà donc n'a vu qu'il sentir déjà que na mission côté de chez ces bandagi na grâce à les rois de la forêt donc na bo santé papier le Pacifique moi na Canada ve na nazo c'est la rare bablo Congo donc Fanny Bongende babi yo kangi partout donc garçon Diams masa na tita yo na États-Unis et Mani Mwanza donc Fanny Bongende bana mal à l'aise bazole la mabe la mami sont pe bimarati donc bango kotika bango te balela otanga la bandeli pona yo donc dona Monica na Luanda mère na ngai donc Eric la Suisse Bamba toujours impact ya mabe donc kaza tombé donc yo lobelezate donc Igets Kabengele mona poto Vanessa Basele na États-Unis Jean-Paul Lele Jodabia et Mani Mwanza yo ebife na ngai ya lobelezate donc nalinga mingi lo morobo on a un préparé qui c'est na ngala préparer lo te ngai bon zela dans le micro on a un micro on a ça voilà merci beaucoup à tous les internautes oh bah ça va toujours brancher on aura la meilleure chaîne du moment Congo France na lobango et mettre fois bo s'abonnera toujours pour vous allez jamais déçu pour soda makasi bana Congo France muna c'est dit artiste na soda Gaia nanu on a bien ki mon bala mwindu ça toujours na sima caméra pour CP Sabino pour la prise de vue douceur bienvenue na kata montage. Notre grand manager Junior Boukson Boukassa et à mon boss monsieur Josué Didi pour moi na qui la peau noire à la tête blanche pour yem ana pour son moun me mailler les belés et des bordaka et les kandendelo donc voilà ça matin de retour à Kinshasa toujours en force na ba ki mikolo nde bolimbisa mais na revendre trop la kinte na déplacera mi pour na découvrir boyebi ka émission na sosane na salaka donc voilà merci beaucoup à tous les fans de Sarah Mazan Bazar toujours on a pour nous soutenir ngai bozape wana peka pour nous soutenir Arnold pour boloba toujours dans comme caramana artiste qui a comme muta na comme muta notre mikolo babiso muta zo samsa na bien il faut soutenir hein so muta imba bien so muta samsa na bien artiste pe singa moi qui teti na pe ya on te ningi sape ba fan ya maison mère donc voilà merci à tous les fans de Sarah Mazana Chanel wana na pesi libanga na spécial Eric la Suisse ou mais na ngone na po moko akokani na monante azanonte pe na éviter soko bota manano azate donc voilà on a libanga spécial na pesi so mote na toute la famille Ramazani, Hugues de sa 4 Corana Katali, ma grande sœur, Sandy Miel, Calamité album Ezobima, Ngamon, sa promotion, na pour on a ya penda. Donc Christian Zona Nakata Nantes, Bambo Tenangwana, Namoni Jogo Tigo, Namoni Delulu Shimba. Soda makasi à la casa Serge les normaux balama les oyo so ye banda ba mal bandimio te limbisa ya le vieux mokonzi hein ya le vieux mokonzi donc tika kutuko umelaka na ngone na po ozade alikolo donc voilà je remercie tous les fans bo ça toujours bon cher Olandra Sarah Amazon National pour bino sam ngai so bino bozate ngapi na zate na tikeli Arnold ACP Sabino nzima suku na yebika sa ayebi da nzima oyembe la bino ego CP Sabino donc voilà moi quant à moi je vous retrouve la prochaine fois avec plein d'autres surprises comme toujours au revoir et bye bye na tikeli micro sakana ouais si me oti sangamba kotala ngambote
tika koka maloba na bango nyonso bakolobaka papa nyonso ozali se konfi nanga yo olinga ngai nanga yo otondanga bango bamonakaka mabe natala na nsima mokango ozali mobali kati ya mibali falolonelanga moto akobuka te ezalakilaka nazwa chanse ya koza mobali oyo akoseyaka ngai oyo asalelaka ngai beza nyonso ya ngai mibali mingi tokamonaka na nzela basima flambe pasi na bangoste kolelolelo lalela templama samba esame mosekila nalela bana maloleze levemuze fami bongenda rikela sise nomoe nalela delu mama lushime seje le nomo maloleze na Congo France Ikara mulai Cons.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko